esengo toza nango bandeko eza ya koyeba te boza ebele na rendez-vous ya biso ya mikolo ya mibale nyonso ya lomingo esika wapi bozwaka biyano na mituna ya bino ebele etali kotambola ekolo monene ekolo etondangita bato ya mayele mpe bwanya ekolo kungu yango biso tolobaka na bosolo totongaka mpona kotonga ekolo na biso na pokwa lelo bandeko balandi tokosola likambo kaka moko oyo eza na minoko ya bakongolais nyonso bisika nyonso bazwami na mokili mobimba likambo etali lisolo ya mibale tata mokonzi ya ekolo Joseph Kabila asilaki kobeta na bapanzi sango biso bapanzi sango ezalaki mokolo ya mitano eleki esika wapi tata mokonzi ya ekolo azongelaki na makambo ebele etali neti processus électoral likambo etali rapport na relation na biso na banoko oyo bakonzaka biso babelge likambo etali mpe présence ya force ya MONUSCO na ekolo na biso mpe makambo ezalaki kilikili oyo tata mokonzi ya ekolo alobaki yango epesi bino mituna ebele biyano bokozwa yango na émission na bino tokosolola yango na pokwa lelo na ndeko Félicien Kindula ye azali porte-parole ya force centriste indépendante de la République. Félicien Kindula azali mpe leader ya troisième voie ndeko boye malamu. Merci pour la Bitra Ilunga oza ilongo na biso ozali défenseur du peuple boye malamu na biso. Merci Yves Kakonde pour l'invitation ya pokwa oyo. Focus ko keleme na atiki biso te ayanoli na mbele na biso po apesa biyano na mituna na biso ndeko boye malamu ozali politologue. Merci beaucoup ndeke Yves Kakonde. Voilà na ngambu tokoyamba pe oyo akomi ya binoti azui momesano akomi azui momesano ye azali ndeko Blanchard Mongomba azali cadre kuna na université populaire. Blanchard Mongomba azali pe moko na ba communicateur to azali ko assurer pe communication ya ba tribune oyo ba réflexion ya ndeko Adolphe Mosito l'honorable ndeko boye madame. Merci mingi pour l'invitation de Koyi. Voilà mama likambo bosi boyoki yango yango motuna liboso totuna yango nandeko focus ko keleme motuna yango wana tata mokonzi ya ekolo asololi na biso bapanzi sango mais bisolo wana e créé polémique makasi na mingi na classe politique na biso motuna biso totuni mokolo mwalelo na bosolo tolobi na koyoka makanisi ya tata mokonzi ya ekolo Joseph Kabila nini penza ekoki kopesa bato kanda to bayi politique kanda oyo mutu na mutu aza ko réagir na ndenge na ye yo yambi bisolo yango ndenge. Merci pour na maluba na banza ezali na plateau oyo bipai wapi ngonga epesamilaka ngai na 2015 na ebisaki yo soki yo te ekozala ndeko John que lokola mboka ezali kotambolela mpe tokomi na ngonga oyo ba élection en 2016 esalemi te météo politique ezali kolakisa ngai na linete na ngai ya politologue ke mbula ya ba événement ekobeta ebele et puis tokotanga ba événement tokolemba et certainement ezalaki prophétie te mais ezali fruit ya analyse parce que nous observons les faits tozali kotanga yango tozali koétudier yango et puis tozali kozwa ba makanisi ya kopesa na mboka. Effectivement communication wana bato nyonso baziraki yango na ba rare moment ceux qui ozali ko se rappeler même na décembre chef de l'état communiquaki te mais subitement ba événement o elekaki na décembre ekokaki ko kangaye kakate pendant que Mosengo a se prononcaki et Kofu a se prononcaki bango nyonso mibale na ba manifestation sur terrain ba communication na bango et chargea qui est alors il pouvait pas supporter pour la communication et puis à demeurer silence. C'est pourquoi je crois à Zoaki option il y a qu'à communiquer. Mais Moutuloko Langai, la communication à chef de l'État, na période où tozali, na banda ki kozela yango na angle wanate. Je souhaiterais beaucoup plus que le chef de l'État a sa apparition comme un père de la nation. Je l'ai beaucoup plus vu comme un chef de l'État qu'un père de la nation. Pourquoi?
Un chef de l'État, parce qu'il s'accroche beaucoup plus, il s'accroche beaucoup plus dans la disposition aux alliés juridiques. Par exemple, abimisi ba intelligence beaucoup plus politique. Oh, tozali na crise moko réelle. Situation tozali na yango, ezali kosenga ba argumentation moko oyo ezali na tendance ya ko réconcilier, ya ko réparer, ya ko pesa éclairage, ya ko pesa limemia, ya ko pesa esengo. Tozali na posa ya apparition mon côté ya chef de l'État parce que epai na biso na bandundu ezali na dito moko elobaka boye soki lisesi elobaka boye soko omoni ntaba oyo azanga bana soki mbula eza kobeta mbula eza koyinda likolo ye akimaka na ye mbangu parce que ayebi ke aza ye moko akokende mbangu ti akokoma esika ofa bombama sans kutu ke atala na nsima mais ntaba oyo azali na bana na ye oyo bazali nanu na makoki ya kotambola lokola ete soki mbula eyindi atako akozwa ela ya kokende lombango mais suka akotelema atala na nsima condition ya bana baye. Moi j'attendais le chef de l'État na optique wana ya kozala ntaba oyo azali na bana aza kotala problème na yete azali kotala capacité na yete azali kotala force na yete azali kotala détermination na yete mais azali ko prendre en charge situation ya ba onyonso bazali elongo na ye pour que soki ya kokoma akoma pe elongo na bango. Mais namonaki chef de l'État beaucoup plus rassuré de tout ce qu'il a, de tout ce qu'il paie, de tout ce qu'il a déjà fait. Mais Koloba Bongo, ils ont pris mingi. Solo te tata mokonza ko le temps oiseau regretter à reconnaître échec moko. Tisi koyo uta bandi ko kamba ekolo na biso. Ils ont que à réussir te ko transformer bazaïrois na ba congolais, ba comme ba congolais, on a réussir. Yango na zoloba. Soki otali communication wana yo moko uti lobango ke a reconnaître kaka échec moko. Est-ce que soki yo journaliste au métier na po ya ba congolais ozali komona vraiment que situation otoza nango ya Congo ezali ya échec moko, mais soki eza échec moko tozwa kaka voler ya likambo wana ozali na yango. Supposons que ba o nyonso akuta bazali banzete se etengama oke soki akoki kobongisa yango ekobukana. Tosalela kaka bana o babotami yé président de la République. Aujourd'hui ils ont 17 ans. Na 17 ans wana tala bana wana positionnement na bango na société, capacité na bango na société, oyo bazali batu akutite mais batu babotami yé mokonzi. Est-ce que a-t-il donné son énergie, son intelligence, son implication, ses moyens pour qu'enfin bana o bazali lelo na 17 ans oyo ya dire na ye na pouvoir, est-ce que bazali ko refléter image oye aza kozela ya ba bon citoyen motuna ya mwana tokozongela yo ndeko ilunga zo maloba yo pe biso parce que na bosani koloba ke soki otali caractéristique ya bana wana lelo dans la plupart des cas ce sont des kuluna, ce sont des enfants moins intelligents, non pas par leur propre faute mais na faute ya encadrement ya pouvoir. Totondio tokozongela mitara ilunga tango tata mokonzo ekolo opesi na réaction na yo na point de presse oya no lesko na motuna oyo tango tata mokonzo ekolo azoloba que force ya MONUSCO et qui ko jouer rôle au biso to ça que s'attendre na ngoité apesi ndakisa alobi force ya MONUSCO et koki ata soki mokolo moko te koki misato ko bengana ata force négative mon côté na ekolo na biso yango izasu na tina penza te il faut qu'on réduire davantage effectif tim kolo mususu bango pe ba kende batika biso to assurer sécurité na biso na ba force mususu ya Afrique pe sous région malobe pas. OK, merci ndeko Yves na ndenge opesinga lisusu maloba pona mbala mibale na pokwa oyo omoni liloba to pe message
il y a chef de l'État ou azali bongo garant la nation devant peuple ou azali kokamba. Et ça message oyo après avoir coupé ça yango, il faut esangisa batu et non ekabola batu. Pourquoi tolobi que eza message moko fait sangisa batu parce que na munoko chef de l'État makambo oyo ekobima il faut correspondre to ekokana na oyo peuple abanda ekozela. Mais ce qui to sali ba analyse sur adresse ya ndeko na biso Kabila to remona que o peuple abanda ekoloba kozela permettre na oyo ye alobi mariage eza ata mukete yango bo remarquer que après communication na ye ba débat ebimi ya ndenge na ndenge. Parce que toza liboso ya crise moko o ezali difficile ya kopesa ngo dénomination o ezali difficile ya kopesa ngo forme crise wana ezali di ya nini ezali di ya alternance o bandeko balukaki o biso bandeko tolukaki alternance ezali recommandation moko constitutionnelle que osa ovandi ne bonga après un délai otiki ndeko mususu avandi mais likolo ya kolongwa ne bonga po bandeko mususu bavanda tomoni elukeli biso makambo o tozokuta nango lelo chef de l'État étant que papa yabana ebele ya plus de 60 millions d'habitants o tozana bango na kata Congo awa message oye fala pesa falaise à la message moko ebisa batu réellement que a kozala lisusu na élection te oyo na ebité soki ko sala manzambe moko ayebi ba élection yango ekoleka na ba condition nini bien sûr que oui pouvoir ya organiser l'élection ezali dévolu bongo na CENI mais chef de l'État azali garant ya fonctionnement ya l'institution surtout c'est-à-dire que l'institution politique na l'institution d'appui à la démocratie CENI azali institution d'appui à la démocratie mosala o CENI il faut chef de l'État avant ko sala ma mosala na ayebake mosala o ko sala maboy e ko suka boy mais na discours à chef de l'État tomoni lokola abetisi lisusu peuple mabaku parce que l'ICCMO ko loba une bonne parole est un plus l'effet qu'un bac d'eau. Donc maloba kitoko et bomaka moto ko le kata kantine ya mai. Mais maloba o ebimi na communication chef de l'État et baki si li sous problème ikolo ya problème. Tango zoloba que bino peuple bozaki ozela que tata mokonzo ekolo aloba que ako se représenter les sociétés donc ako zala candidat na course électorale té. Mais tata mokonzo ekolo batuna ki mutuna na pesa ki ya noti. Na ko senga ete boka mata copie ya constitution bo pesa ndeko ko tuna mutuna o neti siko balobi kaka mata copie ya constitution bo pesa ndeko mitran elunga elingi ko ba na kata constitution makamunyo c'est le bani que 5 ans une fois renouvelable ça veut dire que Joseph Kabila a cause ya susu candidat na course électorale. Ndeko Ifka Konde, je pense que ceux qui dans la Ndeko Kabila n'a kokai kobimisa une telle phrase na monokolanga ité. Parce que l'histoire nous enseigne que, nous apprend que quand on a kata Congo oyo mibe koli kunzi o nazana ngo liboso nanga awa président de la République a respecté yango ata mokolo moko te. Les autres communes na situation moko na tamoro voisin tant voisin de biso na droit tolobaka. Pourquoi? Parce que président de la République azaki na volonté à respecter constitution te. Ce cas azaki na volonté à respecter constitution mais na mikolo o aninga ki azali sous président de la République te. Ce cas azaki na volonté à respecter constitution mais ndeko ke aninga ki azali président sénat siko te. Ce cas azaki na volonté à respecter constitution mais na assemblée provinciale na biso mingi to komana banimateur ya sika. Mais eza eloko o tozo vivre na raison pour laquelle on a lobby que ceux qui n'ont pas chef de l'État, parole y a bon et quoi qu'on bimala monokola ngate adresse wana. Pour moi, nature na ko ikopé ça na parole wana eza moquerie. Donc eza moquerie à se moquer na peuple parce que peuple abandé causer la aibisa biso réellement que na causa li sous candidat ba élection au bozali causer la et que ça la en bonne et forme beaucoup à face ya animateur ya sika na institution nyoso. Maintenant quant à question ya Monisco toujours l'adresse d'ailleurs c'est pas là où répondre na montuna à Monusco la deuxième prise de parole okay, parce merci, que utiliser consommer 5 minutes. Merci beaucoup, merci. Montuna et pas de Félicien Kindula. Kaka na ordre d'idée. Bas centriste, force centriste et indépendante de la République. Boyambi lisolo tata mokonzo ekolo ndengeni. Nakobakisa ndengeni no koki ko senga mutu oyo asali tour ya Congo. Eza ndeko Joseph Kabila nako défendre nako battre campagne pour été ba congolais bakoka kopona constitution na nzela référendum lelo to banzi ke to kosala élection to lobi atosi constitution ngote alors na kolandela alors que na kolandela bala mpenza
yende azali mobote penza ya constitution otoza na ngona économie. Merci pour mon ndeko. Ngai personnellement au biso na force centriste toka mwaka mingi tant tout le monde a que bailli politique la majorité au bazako kamboka na ya opposition bakanisaka ke Congo ezali ya bango. Donc ezali loko ya majorité na opposition bazo bunda bazo kotia ba piège oyo a gagné oyo a échoué. Président de la République tango azoko sala discours na yeto point de presse na ye azoko sala azoko répondre na ba opposant azoko répondre na peuple congolais. Alors que l'adresse du président de la République, il faut s'adresser au peuple congolais. Parce que le peuple n'est moutou a voté le président de la République à Tiekuna et non pas l'opposant. Parce que l'opposant, bazobunda pona mabumuna bango, tango e manjoar ya tiango côté wana kuna. Nakati ati fleuve. Bao bazana ngamba fleuve, po ba kuma kuna na manjoar, il faut pas ça makelele. Ceux qui vont autoriser bango bakatisa batinde bango boato bakatisa bakekuna c'est non départ non retour ba lobi non biso to komi côté kuna ba no bunisa ba batikali côté en réalité bazaka mutu moko opposition na pouvoir parce que bakatisa ngambo bakei pe babandi kuna ndenge biso to kenenge braza pe bayaka bazaka peuple moko. Alors, mais jusque-là, nous devons répondre à notre peuple azate. Alors, peuple sikoyo, le problème est que nous n'avons pas pesé, nous n'avons pas pesé, nous n'avons pas la canne, parce que le président de la République a fait la réponse à la solution au peuple, a répondre à l'opposant. Je pense que ce que Totali adresse le président de la République, et c'est que le peuple a concerné les athées. Ce qui a lobby, il y a un moto à Saragiki, comment je peux dire, la bataille campagne. À Zatataya, il y a constitution. Mais ce qui tata a boti moana nae, mikolonios bazogi sakaye bapota. Oya oya azogi siembeli, oya atie gilet, oya azotie moto, tout ça. Papa a se préparé à moi comme nous autres nyonso bapota alobi aza mwana nanga obi akobate la mwana na ye mutu moko akotouche na mwana na ye te mutu moko akotia ata linzaka na mwana ete azongi na mosala ye amoni mwana mwa esika evimbi asali nini mwana oyo non akweyaki wapi constitution eza mwana na ye mais constitution wana bazo violer yango du matin au soir baarticle nyonso violemment yango wana nde bapota nga nazobenga bapota mais papa azotala yo papa okobota mwana otiki mwana baba nokozokisa baba nokobeta ye pampamba n'importe qui ayi abeti oyo ayi abeti mwana akomaka nzoto nyonso kaka bapota nzoto nyonso bacicatrice. Alors wana il faut revoir oyo alobaki soki alobaki yango mpona opposant mpona journaliste. Mais c'est quoi à revoir, à répondre dans le peuple congolais, parce que tant que le peuple va koufa, parce que va jouir, il y a droit dans la constitution, va bêter bango masasi, pour le tamboli, va bêter mon tout c'était, ils ont la constitution, on a au papa na bango, abundaki pour que constitution on ait l'imam. Constitution ils ont pas papier. Ils ont pour babeti mikanda on babeti tout ça mais ils ont makamunde ou ils ont kuna nakati tout ça de lango kombo ka ikene liboso mais bato ba lingi pour marcher ba lingi ba ça la constitution mais ba kofi alors que eloko yango wana ne papa tata mokonzi a ko se glorifier nango au contraire il faut ayoka sonne pour la constitution na ye bana na ye ba ko utiliser yango te ba ko se pena yango te alors que papa na bango asalaki pour que ba la libre ba consommer yango ba vivre na yango mais ba na droit te ya ko toucher ta eloko mo ya constitution pour que ba se pena. Alors ce qui papa tata mokonzi
alobi non ba relation na bato ba voisin na biso eza malamu et tout ça ceux qui bazali neuf sur combien bango nyonso na biso toza bien même océan kuta alobi eza bien océan solo eza nango bien sauf kaka pe to yo pe mingi ba bato te ezindi na océan wana koza na raison mais ceux qui Rwanda na FDLR na ye bazo kota na Congo bazo piller ba richesse ya Congo bazo violer basi ya Congo bazo boma ba congolais bazo kende bazo zonga sans problème ceux qui Ouganda azo ko kota na Congo na nani ADF na luna ye bazo piller ba richesse bazo boma ba congolais bazo violer basi ba congolais bazongi ba kende bazonga sans problème ceux qui kuna Soudan na LRA na ye bazo kota na Congo bazo piller bazo boma bazo violer bazongi na bango bamboro bango wana bakota na ndenge bakota eyebanite na yoki jo wana kuna bazo luka ba solution comment ba installer bango même bango bakota na visa ni d'abord avant ya ko installer bango donc est-ce que wana nde tozana ba relation malamu na ba voisin na biso est-ce que biso pe jour musu to ko bima to ke ko sala pe ndenge moko na ba mboka wana bango ba komona ngo normal non moi je pense que président de la République abanda pour répondre na peuple mais non pas na pas opposant parce que opposant baza peuple te ba opposant bazali ba politique le kolaye et baza na pouvoir moko te sérieux mais mutaza na pouvoir sérieux za peuple totondo ndeko Blanchard université populaire boyambi lisolo atata mokonzo ekolo ndenge nini oyo azaki liboso na biso ba participants. Merci mingi ndeko Yves na lingaki ko sepela mingi komona bandeko na biso ya PPRD ba remplir kiti oyo malheureusement ba téléspectateurs ba constater que kiti wana eza vide donc prochainement to souhaiter bandeko na biso PPRD ba ki maka débattre il faut ba ya ka to échanger parce que ça makambo moko PPRD à moment to majorité non ndeko Yves tozali sur la majorité tous allez sur la majorité de namoya lelo parce que wana et puis ndeko naza en face ya ndeko focus sur azali politologue ayebiti na ya ba concept de moni bandeko na biso na obeminaku bazo ça la campagne ko ba voilà majorité présidentielle les autres ndeko battre campagne non lelo tous allez sur na majorité te tous appelle sur na opposition te lelo oyo tozali na ba par en face ba parti politique au baza censé ko kita parti na parti devant base na ye ko mobiliser ko ça la bilan ya gestion na ye pe ko ça la promesse na programme projet oyo balingi ko teke la ko présenter peuple pour lobby ba ko zala ko ponama ko ba kamba mboka donc batika surtout ko distraire peuple na makambo o ba lobby majorité opposition tozo la motuna kiti monani bandeko ya majorité to ya PPRD kiti za vidawa biso to ka ko sala émission te to ka ko sala biso to lobi non il faut to sala parce que motuna ngo to tuna ki yango na bandeko na ndako ba ko ka ko loba non ndeko Yves esengeli sala biso bosolo atako bandeko ya majorité to ya PPRD batiki kiti oyo bombela ma bango polele mais biso to kokoba yango na siko na motuna. Voilà, merci beaucoup. Alors, biso la université populaire et sengeli tolo babo solo pe loko la combo émission na yope sembo ezali ko ndeko Joseph Kabila chef de l'État parce qu'azali sous président République te chef de l'État a décevoir moi mingi na communication na etopé na point de presse sur Salaki parce que tozalaki kozelaye aloba peut-être nazane lisusu en face à politologue ndenge nazoloba peut-être que ndenge a communiquer ki wana amonaki que puisque les loko la tikali kaka chef de l'État a ça lisusu na devoir ya redevabilité te moyen à rendre compte et pas ya peuple ou ya pesa qui est et loko na a géré te loko la tikali kaka mobateli ya mboka chef de l'État isengeli na ye aloba oyo ezali na posa na ye selon ye mais alobi te po a rendre compte na peuple oyo asimbisa ke loko na ye a gérer yango moni ndeko Joseph Kabila alobaki ndenge makambo elingaki esepelisaki mais na kati na discours na ye
ezali ndenge na lobi mambo mingi sepelisi biso te, mais surtout eloko moko oyo ngai esalinga pasi makasi ezali côté oyo azalaki kolobela que voilà social ya bacongolais ebongi et s'améliorer. Ndeko Yves omoni soki tolingi kotosa peuple, soki tolingi kozala respectuer ya ba principe mosusu oyo ezali kosala eke mboka etambola malamu, tokoki moto akoki koloba eloko ya bongo te koloba kelelo oyo social ya peuple congolais ezali kotambola malamu. Ndeko Yves, dollar oyo plutôt franc congolais na biso oyo ezali ko perdre valeur na yango au jour le jour face ya devise ya ba américain, biso tozali komona fonctionnaire oyo azalaki ko toucher 92 000 francs congolais na valeur ya 100 dollars, lelo même fonctionnaire wana azali ko toucher même 92 000 francs au lieu ezala na équivalent ya 100 dollars, lelo ekomi 50 dollars. Moto ya bongo okoki koloba que social na ezali ko s'améliorer aussi longtemps que ndaku oyo afutelaka ezalaki 100 dollars, azali ko continuer ko futa yango na ba devise ya bapaya 100 dollars, mais salaire na et s'améliorer, au contraire et perdre près de 60% ya valeur na yango okoki koloba que moto ya bongo social na ezali malamu. Non, je crois que na discours wana ndeko tata Joseph Kabila makambo mingi et décevoir ba congolais, makambo lokola oyo ya maponami ya ba élection. Voilà. Tout ça là qui cause ndeko Joseph Kabila à kota na bozindo, parce que tant tout le monde a président français. C'est vrai, tous les nationalistes, il faut le belambo canabiso. Mais exemple, à Malamu, il y a pas il faut être à Kabiso. Un président, il y a les bandes qui a fandi devant ma compatriote nae, à Zoloba Makambo, Italimbo Kanae, à Koloba Yango, pour éclairer lanterne ya mboka ameka ko pesa ba solution na ba crise oyo na ba situation ya crise oyo bandeko bazali komona que tozali ko traverser na mboka na biso lelo oyo toyebite eloko moko te ezali ko rassurer biso que au 23 décembre 2018 tokozwa mapona mindenge seni a kani yango, parce que mbala mingi nazongela yango koloba que bandeko na biso ya seni tant ba présenter biso calendrier électoral ba tie ba contrainte liboso ezali kolakisa que même bango moko bandeko ya seni bazali na doute baza sûreté que au 23 décembre bakozala capable ya kopesa biso mapona miona. Pourquoi? Parce que entre autres ba contrainte o ba présenter on ezali mambo ya finance ya misolo bazwa ki tenter ya ko solo la peut-être na partenaire na bango ezali gouvernement a rassurer bango que voilà misolo ekopé sama toko disponibiliser pour ete boye banako assurer processus oyo pe eloko wana ezali kotungisa moto mon côté tuzela ki kendeko Joseph Kabila akota na likambo wana ayebisa biso que non voilà ba contrainte wana eloko boye ezali kolakisa que tokoki komitungisa lisusu mpona yango te eloko boye ezali kolakisa biso que tozali komitungisa yango lisusu te. Ndeko Joseph Kabila akoti na badetail wana te ayebisi biso kaka ndenge ya misana koloba bambula na mbula que voilà ba élection ekosalama. Oui, na constitution ya 18 février oyo tokomisi lelo chiffon depuis ezalaki ko prévoir que tozwa ba élection depuis 2016, mais to violer la date wana mais na moni batindaki maman wana ya RFI azo la constitution akende kotanga mais to bosani que date wana ya maponami déjà na constitution na to violer ki yango ya mibale accord oyo tozali kolobake ezotambola soit esika moko na constitution soit basusu pe bazokanisa que yango nde ko remplacer constitution. Mais même accord yango date oyo ezalaki ko prévoir pour na maponami ezalaki pe 31 décembre 2017 tosi toleki. Mais accord pe possibilité à kotala soki esimba ki en 2017 possibilité à ko repousser pe mo muke ngongo ko permettre tout ça toza na kati ya accord esika mama elikambo fani nde yango wana ndeko Yves accord et lobby toutefois bango moko moto bakotisaki yango bato bakendeki dialogue wana tant bakotisaki yango accord et lobby que il faut bafana na tripartite wana seni sensa oyo sensa ezana na mobeko te ti lelo baza na cadre légal te baza na mobeko ezo organiser bango te mais tondimi quand même pe gouvernement ba meka ko baliser chemin pour na kopesa biso date oyo e ko sala ke to kende sous na glissement te. Mais tant seni apesi date il y a 23 décembre 2018 pe abakisi ba contrainte liboso ndeko Yves ezali ko lakisa que soit afandaki na kati na tripartite wana bazwa ki conclusion malonga te, soit tant wakendeki pe na repa ya bandeko ya gouvernement ba rassura qui était que misolo ezali ko lakisa que ouverture basala ki wana c'est vrai mais bango moko bakoka kité kopé sa solution pour être peuple à mon ali sous glissement mon sous te na ba mikolo ezali ko ya. Voilà inquiétude pe mawana biso communication chef de l'État ezala ki par rapport ya
biloko wana auto-outil. Na sepeli quand même pour na moni ndeko ya PPRD a commis tozalaki ko souhaiter que bazala parce que ko zala malamu te makambo o tozali ko loba eza na mongomba totondio bandeko balandi na esengo to tuna mutuna biso na ndeko Papi Mbungu yazali moko na bakadre ya PPRD ayeuti kozwa kiti to ebonga o to bombela ki bango atako ndeko Blanchard alobaki ki bakimi émission mais alakisi que aye quand même bien que train ese longwa ki na gare ndeko zo maloba oyebisa biso pona nini lisolo ya tata mokonzi ya ekolo Joseph Kabila na biso bapanzi sango ekopesa kanda na kati ya classe politique ekolobisa batu baike mutu na mutu akobeta ndenge ya moni bamisusu mingi balobi basepeli te et que baza déçu o baza kozela bayoka na tata mokonzi ya ekolo bayoki yango te. Merci ndeko Yves na bandina nkotombola peuple congolais bayeba kolanda biso na etando ike mobu molamu mobu molamu po ete mbula oyo ya 2018 ezali mbula ya élection na kati ya mboka na biso na souhaiter na peuple congolais lisusu mais veut le meilleur lisolo oyo nauti kolanda awa bien que na komi na retard mes excuses ezali autour ya lisolo oyo mokonzi ya ekolo akutanaki na bapanzi sango ndeko Yves mutuna liboso na ko mituna ezali est-ce que mokonzi ya mboka alobeli peuple réponse ezali malamu mokonzi ya mboka alobeli peuple po ayebisi peuple message obe moko mbula oyo bana mboka ya Congo bokokende na maponami na jour ya le 23 décembre pona kopona baye bako kamba mboka na bino alobeli peuple oui alobeli peuple pour à se rendre compte na ba difficulté au peuple ezali ko passer du jour au lendemain. Est-ce que écoutani na volonté à bateau? Oui, parce que peuple accueillir échange au ezalaki ya ye mokonzi mboka na peuple accueillir hango positivement pour peuple azali mutu oyo azali kokola na maturité tant politique que morale. Sikoyo soki na ngambu oyo ya opposition bandeko balobi ke bakutanisi maloba ya mokonzi mboka batuti samite makambo ya mboka mais obengi yango opposition musala opposition ezali ko s'opposer na oyo batu oyo bazali ko konza mboka bazali ko sala awa mokonzi mboka asololi ne kaka na batu pamba ebisi bango ke na niveau oyo to komi le plus important pour na peuple ezali awa lelo oyo tozali ko kende na élection calendrier et peselami mais mutuna oyo lekelinga passe ezali eloko nini yango ezali ko sala agitation na kati ya peuple mutuna yango wana d'abord na batu ya opposition po batu ya majorité bazali ko se préparer les loyo pona ko kende na élection ezali oyo ezali important pour na batu ya majorité mais batu ya opposition o balingi que maloba ya mokonzi ya mboka ekokana na ya bango ndeko Yves tozali 5 na tour ya autour de cette table ngai na lobaka ndenge moko te na ndeko na yo yo okotuna nga motuna na bomoto na ngai na ko répondre na ndenge oyo ngai na yebeli mais ngai na eloko ezali kolekela ngai ezali que batu bazali kozela mokonzi mboka aloba maloba oyo eza ya bango mokonzi mboka azalaki clair par rapport ya avenir politique na ye mokonzi mboka alobi ngai pona ngai bino tozokende na d'élection pona kopona bakambi ya mboka ya sika date eyebani calendrier eyebani mais donc la question est à cause de la candidate non mokonzi mboka azalaki clair alobi ye moko ako respecter constitution or constitution ya mboka na biso eloba lelo yo ke président Joseph Kabila sali 2 mandats après 2 mandats akozala sous candidate ye moko alobi yango message eza clair nga na ebité ce qu'il fallait Joseph Kabila aloba na batu ke oh bon ngai na ko se représenter encore une fois hein na ko se représenter to na ko se représenter encore une fois eza non constitutionnel
constitution et senga Joseph Kabila a respecté constitution na makamusu suna oti ko kande kwa lobby ono date ya nini ya te garantie exacte que na le 23 to kuzama ponami na comment na ba contrainte c'est ni na mboka na biso balobaka boy papa munoko ya mukolo elumbaka solo mebimisaka makambu ya bosolo awa toza na émission ya bosolo mais seulement bosolo ezalaka na moi mutu oyo ami pesi temps ya koyokamela malamu makambu oyo mpaka azali koloba soki yo oyoki opesi mukongo na makambu oyo mpaka azali koloba ndenge nini koyeba ke makambu wana azali koloba eza bosolo to eza lo donc tokotikala na kati ya opposition na ndenge moko ya général te meto yeba ke ndenge tozali awa train ezali déjà na marche pour na kokende ba élection. Le plus important ezali to se préparer biso peuple ya kopona ba konzi oyo malamu oyo to moni ke biso peuple to poni mais pour na Joseph Kabila alobeli avenir politique na ye avenir ya mboka et puis asilisi na adresse na ye pour na kotala oyo ezalaki en quelque sorte ben inquiétude na ye par rapport ya vision oyo ezalaki nango tokozongela ndeko papi mu ndeko focus ko kilemena tango tata mokonzi ya ekolo azo senga na bayeba bomaki Patrice Emery Lumumba bazala humble et que bazali na ba leçon ya kosala biso te ya démocratie Congo ekolo liberté à expression ezali liberté d'opinion ezali Congo azakimia na ba pays voisins to komituna est-ce que za penza kaka bras de fer entre biso na banoko ba benesi moto n'est pas na yo wana o gérer 3 minutes préféraki mingi na loba ke ezalaki malamu mingi chef de l'état na communication na ye abima au-dessus de la mêlée soki netike tension ekokaki kozala n'infiske bato ya kana ye na bato ya kan opposition ye aleki mwa étape wana amati mwa likolo pona kolakisa ke ye azali papa. Les problèmes peuvent exister dans une famille, mais toujours c'est le père qui vient pour résoudre. Mais il ne pouvait pas se mettre dans un camp contre un camp. Wana ezali choix mapé et puis ezali avantagé pour naïté. Nazo ko démontrer. Très bien. Papi alobi mokonzi akoki koloba lisusu te makambo oyo constitution ici. C'est le bien. Donc, c'est-à-dire pour na papi makambo nyonso oyo constitution et loba awa, ce sont des réalités que nous vivons et qui s'accomplissent. Je crois que c'est vrai. Pour nous démontrer que c'est une fausseté dans notre article. Oyo ezali ya comme la constitution, mais ce n'est pas pour autant une réalité. Totangi article 53 de la constitution. Toute personne a droit à un environnement sain et propice pour son épanouissement intégral. Très bien. C'est une disposition constitutionnelle. Ezaya kokoma bongo ataba pesi yango petite sœur wana atangi article oyo et ozala kokomama bongo. Est-ce que c'est pour autant c'est une réalité? C'est une réalité au Congo et c'est dans la constitution. Moi je vais t'inspirer. Pourquoi le chef de l'État ne peut pas se prononcer quant à ça? Nakoye bisayo parce que la fois passée monsieur les journalistes tango bobanda ikoloba makambo ya chef de l'État oyo abandaki koloba ke na ko respecter constitution ngai na yebisaki bino soki chef de l'état azoloba ki ko respecter constitution azali ko se pencher na article moko bien précis. Le reste ça ne lui intéresse pas. Botuna kinga mutuna na pisa bino article. Mais ici le problème c'est quoi? Il faut comprendre que chef de l'état il sait que parole na ye ezali na force ya loi. Soki afongoli munoko na ye alobi makambo oya koloba vis-à-vis la communauté interne et internationale, ça a une force de loi. Il ne veut pas être un jour en face d'une contradiction de ses propres paroles. Pourquoi? Parce qu'il sait que cette constitution peut se modifier et ne pas se faire exister le lendemain de son existence politique. Ce qui a renvoyé bien la constitution sans que Kokako se prononce, c'est parce que constitution oyo et koki kozala modifier les lois mais position na ye etikali oazana ngona motema
il y a qu'on se représenter. Oh. Pourquoi Azo s'est prononcé? Je te dis que d'abord c'est écrit, mais parce que c'est écrit, n'a posé question, est-ce que c'est une réalité? Pour le bilan, non. Parce qu'il faut que tout ce qui est écrit dans la Constitution est une réalité. Ou bien Ekokisama, ou bien Ezanakata Ekokisama, ou bien Nyoso Ekokisama. Tu vois que ce n'est pas vrai. Wana Ezali, stratégie politique. Il ne peut pas se prononcer clairement, dire qu'il n'a qu'à se représenter sous société. Or, il y a une possibilité que la Constitution est effacée, disposition on a Ezala les sociétés, sauf qui politiquement, c'est un animal politique qui réfléchit tout le temps. Il ne peut pas se prononcer. Wana Ezali, c'est pour les enfants, c'est pour la consommation de la rue. Mais les intelligences savent que c'est à dessein qu'ils ne se prononcent pas. Parce que tout ce qui est écrit dans la Constitution ne sont pas des réalités. Nalingina Kendeka rapidement. Nalingina Lobalika 30 secondes moko. Ndeko Blanchard a lobby, majorité Ezali suscité, opposition Ezali suscité. En fait, idée na Ezali pour alobake, majorité Ezalité, minorité P Ezalité. Mais opposition Ezali. Pourquoi? Parce que l'opposition est en face d'un certain pouvoir qui existe. Parce qu'il existe un certain pouvoir, ces pouvoirs-là trouvent une opposition par le fait de la gestion de la République. Mais c'est la majorité et la minorité qui est une réalité électorale qui a disparu. Mais pouvoir où ils allaient en place, de fait, ils allaient en opposition. Merci Ndeko Yves, parce que namoni représentant personnel et chef de l'État rejoindre biso na plateau. Pourquoi na lobby bongo? Parce que bazana na kata même famille politique. Oye azali autorité morale na bango. Mais nayoki moi pas si mingi na intervention ya Mbuyande ko na plateau oyo alobi que discours ya chef de l'État est concernant qui peuple et non opposition. Pourquoi? Parce que opposition azana pour s'opposer au chef de l'État azali koloba. Mais ndeko papi mbungu na sepelaka na makasi mais ko bosana teke ba opposant wana biso ba opposant wana toza ba citoyen congolais biso ba opposant wana toza peuple congolais biso ba opposant wana. Je ne suis pas de la société civile, je suis de l'opposition. Je ne suis pas de la société civile, naza ya opposition, c'est-à-dire quoi na lingala. C'est-à-dire quoi na lingala. Naza contre oyo bino bozali kosala. Position nanga ya wana. Na bande koloba tanto ke ba opposant wana to vivra na kata Congo toza bana ya Congo. Ba réalité au petit peuple azokuta nango, azozanga secret, azozanga mungwa, azozanga lotiliki. Biso pe tozali kokuta nango mais mutu na mtazo kuta nango na cadre na ye, mutu na mtazo kuta nango na lolenge na ye. On a ngai na mekepe ko rappeler yo par rapport à o utiko pesa comme thèse ya ngwana. Ndeko il faut utiko tuna question concernant MONUSCO toujours na point de presse ya président de la République. Il faut toye ba force irrégulière nyoso ba armée irrégulière nyoso tout aux anango surtout na partie est. Eza émanation et un régime. Ce qui MONUSCO a koki ko éradiquer, ko faire disparaître ba troupe wanate parce que régime topé bakambi nde baza censé ko aider à sala musala malamu bazali ko sunga MONUSCO na musala wanate parce que bango baza bapaya ba ebi terrain bien té mais le kola baza na posa ba faire régner kimia na intandi ya Congo yango nde musala bango bayaka ko sala mais pour basala ngomie il faut chef de l'État na suite na enyo surtout ba China ba condition o eko permettre à sa musala na ndenge o esengeli yebisa ngai. Combien de forces régulières te connaître na coin na partie est ya pays na espace il y a 2 semaines pour éradiquer après ezongi lisusu wana eza problème ya MONUSCO te. Je pense que eza problème ya ba gestionnaire autoza nango bango nde puisque baza na recherche ya ba intérêt na bango égoïste parce que parti wana eza parti moko o esimbi ezo constituer pour moi ya République démocratique du Congo bakoza na posa kimia ekotata mukete pona ngai na moni eza important ko incomber responsabilité wana na MONUSCO mais responsabilité il faut en plutôt et pas animateur autozana bango et non pas ya MONUSCO pour MONUSCO pour ça musala malamu il faut animateur wana nde ba tchepe na ba condition malamu c'est-à-dire quoi ba préparer les terrains ba disposer pena volonté ya ko faire disparaître ba élément ba mouvement rebelle autozo connaître dans ba différentes parties ya pays. Très bien. Ndeko Felicien Kindula likambo etali banoko belge nakoyoka tata mokonzo ekolo asengi bayeba bomaki Patrice Emery Lumumba toyebi biso nyonso que Belgique a joué un rôle nene pe makasi
na liwa ndeko premier ministre ya yambo ya ekolo na biso tango azosenga bango bazala humble batika koleka lokola badonneur de leçon ya démocratie na mboka na biso tozomona wa principe ya réciprocité esengi maison Schengen ekangama toyebi ke maison Schengen ezalaki mingi initiative ya banoko belge va de faire biso ekolo Congo na baye bakolonizaki biso tokendi boyeti wapi po ebimi na kati ya monoko ya congolais ya yambo Joseph Kabila Kabanga. Bras de fer wana entre bakambi ya mboka na biso Congo na ba belge to ba mindele en général ezali ba makelelo ezaka entre mwasi na mobali na kati ya ndako bango nyonso baliaka mesa moko bazopie ba richesse ya mboka ensemble kokoso toza nango biso na Congo oyo ebandaki depuis conférence ya Berlin en 1885 bayokanaki ke Congo ezali ya bato nyonso richesse wana bakotikela te banegre wana ya Congo donc eza richesse ya bato nyonso bato wana oyo babengi communauté internationale ntango bamoni ke liboso bazali kozwa yango na bareserve parce que baza kokoka mobutu te avec système tozalaki nango ya guerre froide babloc ezalaki mibale baza kose surveiller ntango sikoyo guerre froide esili espace etikali libre donc États-Unis na Union européenne bango nde bato bazokamba Afrique et bango nde bato bazwi sikoyo tant ya koexploite oyo badecidaki na conférence de Berlin et na moment wana bamoniki biso tokomi au moins plus de 80% ya médiocre alors eza moment mpenza oyo bakoprofite mingi yango wana baye kokotela biso e toza kosouffrir kotiaka mingi attention te na makelele wana parce que tant baza kopesa bango 25 millions soki ya CTB soki ya nini bazali kokabola baza kolia bango nyonso peuple aza koyeba te soki eza koya soki eza koya te mpe soki eza koleka nzela nini ntango basebrouille ekomi ono tokolia so na bino te tozoluka baONG tokoliaka na bango mpo bango bakosenga biso mingi te ata topesi bango nga mwa moke bango bakosepela ileresi wana ekotikala biso babelge ale bango batomboki tien biso 25 millions wana ekende kaka boye biso tolia te ale babanda koswana soki bakangi Schengen ekozala kaka peuple congolais moto akomona mpasi parce que toyebi te soki baambassade yango wana bango lokola bango nyonso bazaka bato ya kote moko bakondimaki bazongisa visa na baambassade na bango ou bien ekozala biso tokende koluka visa lokola toza koluka visa oyo awa ya soki ya Canada kokende kozwila yango na soki toza kokende kozwila yango soki na Nairobi soki na wapi alors tout ça ezali nde souffrance ya peuple congolais parce que peuple congolais azali en même temps kobunda na bakonzi na ye bazokona mboka na bapaya oyo bazoya kopie barichesse na ye et peuple azali abandonné na ye moko donc eza makelele ya foyer ndeko Blanchard zwa maloba oyebisa biso nano nakoyoka tata mokonzi ya ekolo akosenga na banoko bapesa biso leson ya démocratie te po bango nde babomaki Patrice Emery Lumumba mais mpe nakoloba que tango ye azalaki otambola ekolo Congo mobima na kobattre campagne mpona constitution ezala voté na référendum bato oyo baboyaki na bato oyo bazalaki oboya constitution oyo tozosalela ezala voté na référendum bandeko bakatoliki aza koyanola na bandeko po bakoka kozonga na nzela po ye nde mokolo constitution nazwi eteni ya mibale ya motuna na yo na même logique c'est que to considérer bandeko o bavotaki na 2011 ndeko Joseph Kabila te comme président république que ye ndeko Joseph Kabila aza président na bango te je crois que Joseph Kabila azali
président ya ba congolais non, parce que logique il y a réponse. Oui, logique il y a réponse à l'ingi golobanine. Puisque na bata qui campagne il y a oui pour la constitution donc ngande ko la constitution. Bino bo bataille campagne pour na non bokoki jamais ko revendiquer à ce que la constitution les a l'appliquer. Il y a on a lobby même logique. Soit tobito qui na ngoti na suka. Et l'ingi koloba que bandeko o ba vota qui ndeko Joseph Kabila était en 2011 donc Joseph Kabila asa président na bangote c'est ça. Non, je crois que pesa ya no ya lolenge wana ezali trop facile mingi. Tous allez devant situation où ils allaient kozangi sabiso nyonso tout kimia. Tous allez devant situation où peut-être que tous comprendre gravité à problème où tous ana yangote parce que tous à la kanaba bureau na biso climatisé, tous à la je sais pas moi na ba situation nini mais peuple congolais ndeko Yves na tambola kanaba intérieur, na tambola kanaba province na biso, Équateur, Bandundu un peu partout. Tozo palper les Congo profonds, tozo palper la réalité où bandeko na biso ba congolais bazo vivre na ba fin fond. Et lingi kolobani na lingi kolobani ndeko Yves na lingi koloba que lelo oyo peuple soki apona ki tango tokende ki San City principe wana ya alternance ezala ki parce que souci ezala ki que motonio surtout ndenge tozabo tozalaka limité. Moto nyonso tout nengo zo sala émission na yo ko koma na ngonga moko ozana posa mai il faut to kata émission et lingi koloba que soki osali deux mandats mandat moko une fois renouvelable ndenge constitution pe si principe il faut ondima ko tika esika na bato masusu pe o bazali na makanisi bazana na fraîcheur wana ya ko proposer ba idée asika pona ko mema gouvernance pona ko améliorer social ya peuple congolais bango pe bakota c'est ça gravité à problème yango na parce que lelo oyo toroki qu'on s'est voilé la face tête ou qu'on s'est leurré de qu'on Yves peuple congolais a sali qu'on souffrir bisognon surtout aux alliés qu'on souffrir parce que les lots on a pas ça exemple quand il y a franc congolais niveau tous à qu'on perdre valeur et ça qu'on perdre valeur na yango les alliés pas si mingi mais pour na zonga na motuna oyo ya bande ko na biso ya babelge non de ko Yves ngai po na ngai na zo kanisa que ceux qui sont na gouvernement topé bande ko o bazali ko kambalelo bazali komi benga ko bazalaka nationaliste tout le monde a le 16 na le 17 janvier bande konyon surtout devant monument Lumumba devant mausolée ndeko Laurent Désiré Kabila mais tout le monde a été bande konabiso ba perpétrer topé ba politique moko o ezali ko sala que ba compatriotes bande konaba ba bikana kimia lelo oyo koluka guerre moko froide na bande konabiso ba belge ezali ko profiter na nani c'est vrai tokoki ko le principe par réciprocité mais meilleure façon ya ko sala guerre meilleure façon ya ko luka réciprocité ezali ko sala été ba compatriotes bande ko na biso ba bikana kimia parce que ba congolais o bazali ko sala na maison Schengen lelo oyo soki maison Schengen ekangi ba ko kota na chômage pe Congo et pesa ki bango ezali passe oyo ezali guerre entre biso na ba belge et ko profiter na nani parce que to yoki yango pinza na mongo watata mokonza ekolo maison Schengen yango na pe ba komi kokanga na koyebisa yo lelo yo mokonzi ya mboka aza na guerre te contre ba belge mokonzi ya mboka azali nationaliste ndenge olobi soki omituneli histoire ya mboka na biso Kimpavita Simon Kimbangu Lumumba musée poto tanga kaka 4 personnes wana tanga pe ndeko Mobutu ndeko Mobutu ndeko Mobutu natangiso na makasi pe non problème exact parce que Mobutu azali mwana ya mboka voilà eza makila Congo okoyebisa nga soko mituni na histoire ya mboka bato wana bakufaki pona nini réponse ezali pona ba belge Kimpavita batumba ye na mwana na Mukongo pona ba belge mokonzi ya mboka aza na vengeance te aza na guerre te ya kosala contre ba belge mais mokonzi ya mboka aza na droit ya koloba vérité na peuple par rapport ya makambo oyo ezali kosimba te soki ba belge baza na ba belge bazosala ki makambo esimba te na mboka na biso na sisi koloba te d'accord soki ba belge bazosala makambo oyo ezali kosala ke mboka na biso ekende malamu te mokonzi ya mboka aza na droit ya koyebisa peuple vérité ça c'est son devoir en tant que chef de l'état na ka oyo lelo soki totangi fatalité oyo komela Lumumba po biso nyonso tu awa problème ya grave na vie ya moto ezali liwa Lumumba un jeune nationaliste
azali kolobela ba belge vérité bazui babomie non pas seulement babomie mais nanzoto na etikala komona na te siko mokonzi ya mboka alobi na batu wana oyo baboma Lumumba que ndenge boboma Lumumba bopesa biso leçon ya démocratie. Est-ce que vous ezali prise de conscience oh ye azali kosala pona ba peuple congolais ba fungola miso. Il faut comprendre l'homme et son œuvre. Il faut pas kozwa makambu ya chef de l'état lokola ba nini ya nzela otobeta masolo. Chef de l'état a pesi message na peuple ayebisi bango tozwa conscience par rapport ya batuana bazali koyamba biso na basalon IP na bango mboka Congo ezali mboka na biso. Très bien. Biso nde tokosala que Congo ebonga lelo. C'est par son travail que ce pays va se développer. Très bien. C'est par le travail ndeko pesa ngai mpo bango balobi mwa mingi pesa ngai yo ya retard on peut se dire loi comme appel retard na expliquer bango parce que ba koki ko se permettre koloba balobi o mokonzi ya mboka azali mokonzi ya constitution soki constitution ndambo ndeko Yves mukonzi ya mboka azali responsable ya constitution ezali lokola yo azali chef de ménage tozonga na niveau ya C azali chef de ménage na kati ya ndaku likambo oyo ezali ya ndaku na yo ozali muto ya liboso oyo faut défendre l'intérêt ya mboka na yo confondre te ba difficulté ndenge ndeko alobaki yo ba difficulté ya ko réaliser eloko na volonté ya ko réaliser eloko eza biloko mibale tozongela parce que ngonga esili ndeko focus ko kele même soko lobi plus d'une minute baninga misusu bakolobate une minute to conclure enango lumbango merci ya liboso likambo ya bras de fer même si bo s'attacher na eloko o bino bozali kobenga entre guillemets réciprocité principe wana ezali na ba norme nango il faut ezala paix proportionnelle parce que proportionnalité na kati na réciprocité il faut ezala mais qu'est-ce qui se passe Belgique ce qu'il a envoyé pour la RDC aide wana à suspendre yango te mais plutôt à orienter yango autrement. Voilà, ça d'abord il faut comprendre ça comme cela. Mais t'as la réciprocité. Il a fallu que normalement biso peut suspendre aide moko na Belgique ou bien orientango autrement. Mais qu'est-ce que nous faisons? Biso to keiko kanga service moko et non pas il y a batu oyo baboma Lumumba ndenge baza ko loba belge mais c'est 28 états oyo baza na espace Schengen na continuer na silisa merci de Yves Nalomba na omeka koyebisa ko rappeler un peu biso nyonso tout na plateau mais mingi mettre papier mbungu et que principe ya réciprocité applicabilité to pour application nango et ça la makapona ko sala ngo faut tenir peu compte ya moment na moment o tozali devant crise o tozala ngo na Congo principe oyo ezali na liété ezala appliqué bo passer na fermeture ya maison Schengen oyebi combien de Congolais o babande ko sala na kati bozongisi bango na chômage bobakisi lisutu ya chômage en plus elo musuna ngana bisayo mbangu na 10 secondes ndeko ezake olobi ke ndeko Kabila a dénoncé alobi vérité comment ba belge bazali ko participer na destruction ya Congo mais les mêmes ndeko Kabila il fallait pe aibisa biso vérité pourquoi lipa na Congo eza pasi pourquoi mai na Congo eza pasi pourquoi courant na Congo eza pasi et pourquoi ba élection ezala ki organisé en 2006 2016 wana ngena zala d'accord na yo lilo basuka na koloba na ba bazoka mamboka na ba opposant balinga Congo balinga peuple congolais parce que mboka o ya Congo ezo souffrir parce que bolingo na kati ya bato bazoko diriger mboka ezate papa ya bazo profiter pour les cas ba congolais parce que bazo leka na nzela ya bato bazo diriger yangwana souffrance o toza nango lelo mokolo bakolinga mboka na bango mokolo bakolinga pe bandeko na bango ba vivre malamu mondele akozala ennemi ya peuple congolais akozala kaka moto akobundaka na bato baza na pouvoir te totono ndeko Blanchard Mongomba le basuka une minute pour ndeko papier succès na une minute. Merci mingi ndeko Yves nakanisi tango tozali koloba que to telemi na bandeko baboma Lumumba tango ba soutenir ki biso pona ba accord poto kende to sala accord ya Saint-Sylvestre oyo ye ko violer constitution lisusu to ndima ki ba on lokola bandeko na biso mais les autres baloki ba on c'est pas grave et loko na kosuki sa koloba awa ezali que l'état awa tozali kolobela l'état
ndeko Adolphe Monzito na 8e tribune na to zaki ko lobela makambo o ezali ko soutenir réforme o to zui lelo ya loi électorale o ezali ko sala que to cha principe ya seuil pour na ba parti politique mais lelo o to zali ko senga na l'état oyo a promulga qui à partir ya chef de l'état promulga qui loi oyo parlement votaki na 2008 et bana ko futa nyongo ya ba parti politique parce que même bande ko PPRD même bande ko nyo sur la position ba que l'état azalaka na nyongo na bango parce que loi wana oyo ya financement ya ba parti politique et ça qui ko prévoir que loi ngo ezalaki promulgué na 2008 et pas yandeko Joseph Kabila et ça qui ko prévoir qu'à partir de 2011 l'état a bana ko financer ba parti politique pour na fonctionnement na bango pe a bana ko zongisi la bango mbongo na bango o ba bataille campagne en 2011 d'où l'état ninga zali boye a ce système ya caution ya mi ya naso ki sa moke caution ya moke ya po bande ko ya PPRD ba ko mi ba bana ko futa na ba parti politique ba na bango ko to bana mboka 2018 na zali ko rappeler bino kaka maison Schengen existaka na RDC na Congo Brazzaville ezala raté. C'est pas un problème. Le loyo au l'ambassade ya Canada au visa sans même que une maison Schengen ait interféré. Bakoki kozwa décision na bisoté ya kopesa yo visa voyager na ba belge ba vandi na ndako na bango yo za na mission kokende na Italie oza na ordre de mission et outi Italie bango avandi na kata ndako na Italie longi na CP 17 alors moto to kopesa yo visa te donc italien a invité yo il faut kende na mbok donc eza maison Schengen eza et bandélité donc pour la maison Schengen il y a pas à discuter donc ba ambassade eza na kata République démocratique du Congo ba kopesa ba visa donc ambassade nyo ba pesa visa dans mon tour senga yé pour na okenda mboka pour remplir ba critères na yé bon deuxièmement ce qui c'est la deuxièmement deuxièmement pour na makambu balobi awa pour na nani loi électorale oyo et ces a promulgué oyo tozali kozala loi portant répartition des sièges et ko ça les makala mingi te to kende be élection na kimia oyo nyoso tout okoki ko sala andeye ko kende na be élection botu na bango bozo banga nini par rapport à be élection bozo banga nini parti politique on permettre de clôturer na kanisi mutu nyoso azaki tout ce monde ça le bien basoka et c'est le basoka c'est que nanga mais baninga bazo ko interview ezaki pa na droit ko batesi ezalaki pa pona mukolo mali to sukisi na tondi bino ndenge boyaki bandeko to sambela nkolo apesa bwanya na mayene bakanko basaya ko to pesa yo